Tozo bongisa boye yamona nzambe ya musique ya Afrique na ndenge ya esengo to pe na ndenge ya kimia to pe na ndenge ya limemi ya nyonso. Donc tozo bongisa ngo to ema mu foto sala. Na ndenge ko bimela, na ndenge ko latela, na ndenge ko tambola et ça la bien on s'en de carnaval biso eza la marche té. Tout ça ba politicien té. Tout ça ba politicien té. Biso eza li carnaval. Ba basala ka marche ce sont des politiciens. Dans musique eza politique té. On moni ba osa buzo ba otambola pa 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 oh bozo mobiliser ba nani bino bozala raté. Boza mukie, boza minoritaire. So faire eza majorité plurielle. Pour ça la winning eza quartier la musique ya Congo na nzoto na. Marqué penza que oui moi noyo donc yé motalati penzo demba etikali na maboko na ye. OK. Na sens wana zoloba. Donc demba penza na Congo etikali na maboko apeti ya fere. Faut aluka. C'est comme ça mutu ndeke tongo hukulu ozo koma ndeke. Tongo. Mutu koma ndeke za banaka mimo comprendre te. Bam 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 yo moto zala ki mosumba una pharmacie huku okulé to so la siko li sola ba grand chanteur parce que lelo depuis que ba grand chanteur baza ebelé par rapport grand chanteur en exercice baza sous ebelé ta pas faire lelo faire quand on rumbe côté na patrimoine ce faire à lati bango o aza les seuls grands chanteurs qui défendent musique congolaise très bien. Ba bon chanteur baza ebelé na musique Congo au monde ba tu connais ma zembe c'était bon chanteur tu connais ma zembe c'était bon chanteur Mel de son c'était bon chanteur ba osala ba preuve na la musique ba ko ma grand le roi faire akufite so faire ndimi bango déjà le roi kale muta ndimi bango ya le roi papa we mandimi bango ya le roi lutumba ndimi bango pona mboga o ezala ba musique ça ba kena ko tala lutumba mais lutumba pesa ba nzembo te. Mais nous tout malanda faire à commune zembo faire à yembe. A yembe ça ka ba grand. Après ça nzembo ni ka pas ba grand. Lui ba chiko sema zembe, ba bina filé, ba miel de son. On a ba grand chanteur. Oh. Ndana la lia mawa José Kongolo mi be kola lo mvule kono kamia la beta ko tongo. Na ba mirage. Il s'en mirage c'était bon chanteur. Mais il s'en ça sous en existé. La course à zaté. Tous les grands chanteurs en exercice faut impacter pe sur mokili. Ndenge pesa na sido ndenge ko sala ngo ba octave ba bachaka autotune yo yemba ngo naturellement. Tina ibsi ba unonga melankampi murakoze. Na yembi dikando na yembi ngonda basengi na ngabelo tina yembi kali ndusa. Na umonga nitina ba tiers et ba petit frère. Et ba petit frère. Et ba petit frère. Le tiers ça va petit frère donc on va petit frère donc grand tiers ça là dans un comment tiers mais lelo ba grand lokola ba vena biso madilu système ba pepe calé et ba vieux wana nyoso wana est-ce que lelo nana ko interpréter bango lokola to chano faire mon pandi nana ko interpréter azate ngana voile ya otiga ngana boloko mokilo ma otigela nga système banda okende bakamu bakoma ko monela leki na yo Jésus de Niance bango bazala viva bandima faire grand chanteur Kim Kessa benga faire grand chanteur papa ou maman reconnaît que je Hervé Ferregola Jésus de Niance tu avais raison l'artiste doit vivre Alice sous la veine à paradis. Hervé Ferregola, Jésus de Nyons, Charles de Paul. Tu as raison, l'artiste. Maintenant, attendez, mon papa, soit maman qui n'a pas bien, à reconnaître mon sous danser. En Côte d'Ivoire, mais mon connaît comme ils ont fait moi Moussa, attends, ils ont fait, comme maman Moussa, impossible. Quoi, bah ça rapporte à coup, il y a comment ni mana qu'on toi là. Ndeni. Ateka, il y a des gars qui sont tous. Moi, bah ça la coupe à comment ni mana coupe à qu'on toi là. Mais moi là-bas, non, mon gars la forme maman mobile, mais ça moi mobile, au moins t'as qu'à son moi mobile. Mon t'as qu'à son mobile, ça moi aussi. Dès la fin, on répond des bateaux insultés. Donc on répond imbécile par le silence quand les ada journée l'obaga. Donc là, on se trouve répondre des. Donc bon, tiga moi amuki asima moto. Bon voilà oziga. Ndako sani aoyeba.
Voilà, bonjour tout le monde, bonjour chers internautes que je vais sur Congo Source Télévision. C'est bien moi, le votre Kevin Mohamed Saïdi. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de vous savoir tellement nombreux qui nous suivent en ce net. Merci déjà à nos fidèles partenaires, merci à Masolo et à Banakin, merci à Congo et à KC News et merci également à GNT Star Congolais et merci à Bouzo Congo, on a Bandeko Basulunga et Temosa avec Kennedy Bosso. Déjà plus particulièrement, je dois dire un grand merci au boss Gérard Simboni depuis les ISA. Merci à Madame Karine Kololomboni et merci à Trésor Batanga depuis Texas. Merci à Tcheringimbi depuis Texas également et merci à Junior Mouana depuis State, Mouana State Yatango et merci à Tariq Ngango pour l'assistance et merci à Bandeko Nyon va réitérer confiance et fidélité dans mon salaire auto salaka. Déjà, plein d'aide spécial à Romeo Mouchani, à Zaranabi sur les temps à autres pour nos salaires, éléments et Kitoko. Nous allons parler, nous sommes là, je crois que tu reçois plus de l'eau. Marmotali Papa avait fait rigolo là. Jésus de Niance, moi la maille Waganinda, Mougouan Tombolo, tu reçois la plus parce qu'Azali, mon cas artiste musicien, l'oiseau, c'est la fierté à musique Nabiso et en même temps, l'autre rigolo Baké Dynastie, volume 1, ils ont toujours le marché et fan naïe. Aux ali bagolo bazo consommer en boucle et surtout que la régularité il y a vraiment bazako sombango nenge et senga marako somba. Déjà pour un rappel on doit rappeler que l'artiste a resté déjà na kati ya Côte d'Ivoire na kati ya mboka ya Abidjan le 5 novembre prochain déjà artiste Rosalawana et ba billets déjà avant je crois bandeko belé babi ke bandeko ba na Abidjan baliaka France CFA baliaka franc congolais te baliaka ninité mais baliaka ndé France CFA et billets ali plus détails nango ali déjà na France CFA et bandeko bazako somba déjà ba billets na lenge belé déjà ton sur la paix aux alliés ma bombe mi ya kati ya projet dynastie tu sais bino dynastie la projet 1 et ça y a volume 1 volume 2 et volume 1 je crois ils allaient déjà dans marché ben de consommer en gros et volume 2 nous allons ma bombe mi belé aux alliés la kati wana déjà je dois pas vraiment monopoliser ma parole là j'aurai déjà moko ba invité na biso aux alliés mingi la voix autorisée il y a bagolois en même temps la voix autorisée du côté il y a faire ego la Jésus de Niance aux alliés gouverner golois soda ya mbodi être omega pena ko échanger na être sur la penza moi mon na kati ya émission yango déjà je dois dire un grand merci na bandeko bazali biso déjà de partout bozali et fona le bara déjà bonjour na gouverner golois bonjour Kevin Boni santé kitoko on a fait je reste depuis États-Unis à Otala biso na PC mbote na pesi mauvais Janice Tanzunga pour tout banga muchuru le gourou du temple na PC mbote à Otala na obo salanga te mauvais Landi Fumu mokondi a lost motema ya mama Arlette Fumu na PC mbote à Otala gouverner golois na obo salanga te pichu di kanda na PC mbote na obo salanga te papicho matende le boulevard na PC mbote na Yannick Ndulu le déclarant mystérieux na PC mbote mingi Mama Issa Isabelle Nkoukou otema ya papa Achille Goma Kita Carbone na PC mbote akotala ngai na obo salanga te kopesa mbote na mama Emile la patronne depuis Canada akotala gouverner golois na PC mbote mingi lisusu mingi na Bosco vraiment moi 5 étoiles monté maman France Lubaki la pesi mbote na Max Kakesa focus millionnaire en euros en dollars na pesi mbote na Sabrina Pindi mondo yo ya ngai na pesi mbote na robo salanga te la tete la gouloise na pesi mbote la douce na robo salanga te ma jolie koita kotala ngai mama Fanta Fofana na pesi mbote a kotala gouver les golo na pesi mbote na bike batbasa ebele yani kainga la monnaie invisible déjà blessé un polo pichu botoko na robo sangaté de baba na les patriarches na robo sangaté Martin Masinda elamba na pesi mbote a kota la gouvernement ICF 13 étoiles monté mama Bijun Sangani na pesi mbote o kota la gouvernement les golo malobombo voilà déjà tout sur la moi manqué parce que déjà faire ego la Jésus de Niance ça représente déjà le 5 novembre prochain na kati ya Abidjan na kati ya Côte d'Ivoire mais déjà l'artiste séjourne toujours na kati ya Paris mais tout sur la moi manqué parce que artiste est pas prester pas bande à la présent na kati ya banano ba bénéficier vraiment na spectacle de na kati wana il faut pas sommaner ba billet déjà ba billet zote comme en zote comme boy physiquement zote comme en ligne oui billet zote comme en ligne physiquement mais même jour pour conseil zote comme physiquement mais pour le moment ils ont réservation aujourd'hui billet na en ligne ba pesi ba point oyo ba reçoit ba billet le 5 novembre na kati ya Sofitel hôtel Abidjan, la Côte d'Ivoire. Donc, les années concerts, les padres is back, les padres retour sur scène, les padres premier concert après interpellation, après incarcération, après qu'on a passé à pas chose qui boloko. Maintenant au Capi, aligner ma drapeau, Yambo Ganabiso ya Congo il flotter na kati ya Sofitel hôtel. Donc faire rigoler le patrimoine de la musique ya Congo, ya on a robenga ba gola baza pembeni ya Côte d'Ivoire, on a Sénégal. Ozalina bamboke kangamina yango ozana ba Cameroun bamboke za singa oyabi kasali gola panza sango
bendana yaka na concert na biso ekosala bien ya kosangana te. Grand chanteur actuel en exercice akoyemba le padre alingi ayemba soki déjà le padre alingi ayemba en plus eza mboka son excellence Guillaume Soro ayebisaka Ferrego la chante vas-y papi kake donc faire jouer mais là ivoirien baza africain pour faire la lelo ça la fierté la musique africaine donc billet zali na 50 000 na 100 000 donc moi ba précision et moi na bato ba yebi ndenge nini ba kozwa bien na bango na ba page officielle ya artiste déjà publicité et koleka na ndenge nini ba kozwa billet bato bazala massivement les pas dans ce pays ça ne veut dire ya raté sans autotune quand na mongo nzamba pesa e na ba chef d'œuvre o apesi bato na o apesa déjà bato yango nde akoya ko défendre yango na kati ya Sofitel hôtel ya Abidjan na Côte d'Ivoire. Merci. Voilà, déjà bandeko balandi quand même Ozaki ya Sikawana mais déjà tout progresser parce que Ferrego la ko prester. Bandeko ba ko etala est-ce que déjà na ndenge ya Kinshasa moi mobilisation peut dire ça déjà ba Gaulois ba se déplacer pena ba ke rotala papa parce que ba remona ka papa VT ba ko yoka papa V na ko yemba. Oui, ba Gaulois ba se déplacer déjà ba Gauloise ba gladiator na ba mélomane ya bonne musique ba na posa ko mona Ferrego la HR en os. Ba na posa ko yoka belle voix wana en live donc ba ça se déplacer biso pe awa orchestre et collé ba pa Sikalo de na répétition spéciale kaka pona ba concert où ça en vie na ba concert où ça na ba jours à finir donc pona ngai ba mélomane bo bendana le 5 novembre les pas dans la Sofitel hôtel ya Abidjan en Côte d'Ivoire on za ranzinga na on za na Kinshasa futa bien na yo on za jamais déci obi que les pas de jamais et ça décevant batou côté koyemba batou mobilisation et ça makasi mobilisation ça na Côte d'Ivoire après on a mobilisation pesa les sous ndenge ba oyambela la presse la ba Gaulois vraiment baza déterminé ko soma ba polo na bango on a tinda bino la Gaulois officiel na Instagram vous contacter bango soit www.gauloisofficiel.com pour na kosala la réservation pour na kosomba ba biloko ezali t-shirt ezali casquette on lati ezali ba tasse ezali ba sengle ezali ba makambo ebele na kati kaka pour na kosala na drapeau na biso ya ba Gaulois oyo et pour ça là bien pour ça la mobilisation ezali côté concernant côté ndenge les padres il faut arriver na il faut ça événement donc il faut qu'il sentir que aller na terre promise mo kon tombolo azongi le capi de la musique africaine patrimoine ya musique ya Congo azali bongo kozonga avec force. Voilà, Ferrego la kozonga avec force to ebi non lelo Ferrego la déjà tant ayaki na biso na conférence de presse alobaki yango parmi basala nzambo bachaki ye pena mabondeli parmi les musiciens chaki na mabondeli Cité Bethel fait partie. Est-ce que kozonga na etanga zolonga pas kolonga déjà aéroport tioko makalingwa na ebi ke ozwa pena il faut ko leka déjà première riwana na ebi ke Cité Bethel les arawana est-ce que mikoti na Cité Bethel to ba kozela pena moko la prédication. Voilà ils aba secret na biso secret de taille du marathé. Donc en fait toujours bongisa boye ya mona nzambe ya musique ya Afrique na ndenge ya esengo to pe na ndenge ya kimia to pe na ndenge ya limemia nyonso donc toujours bongisa moto ema mu photo sala na ndenge ko bimela na ndenge ko latela na ndenge ko tambola et ça la bien on s'en de carnaval biso ezala marche te tout ça ba politicien te biso ezali carnaval ba ça la marche ce sont des politiciens donc musique eza politique te on moni ba ça buzo ba tambola pa bozo mobiliser ba nani bino bozala raté boza mukie boza minoritaire so faire ça majorité plurielle pour ça la winga za quartier la ta musique ya Congo na nzoto na donc tout ça comme bongi tout ça comme lengele makasi tout ça comme lengele vraiment il y a un événement. Voilà, il y a à faire rigoler à l'événement, mais tout sur la sigole, sur la grand chanteur. Parce que les lots, tu as dit que le grand chanteur baza ébélé par rapport. Le grand chanteur en exercice baza sous ce bélé t'as pas à faire. Mais le grand chanteur vétéran baza. Au baza sous en exercice. Au baza la preuve la bonne musique à Congo baza. Lui tu viens de jouer volo. Viens bêta moi sur ça qui t'a ça pas en exercice. Dernier nous avons vu ça en année. Viens mélange grand chanteur à il m'a affaire. ba fait ça sur toujours ba fait le rôle là ba nani aimba pena tabule ibo ya Angola ça mangona grand chanteur mais fait ça en exercice. Les lots fait quand on me côté na patrimoine ce qu'on fait à Lati Bango. Oh ça les seuls grands chanteurs qui défendent la musique congolaise très bien. Ba bon chanteur baza ebelé la musique congolaise au monde là-bas. Tu connais ma Zembestin.
Bon chanteur. Chico Sema c'était bon chanteur. Mel de son, c'était bon chanteur. Bah on ça la preuve dans la musique bah comme grand. Le roi faire à Koufité so faire ndimi bango. Déjà le roi Kalé muta ndimi bango. Et le roi papa we ndimi bango. Et le roi Lutumba ndimi bango. Pour la mboga o ezana ba musique ça ba gena ko tala Lutumba mais Lutumba pesa bango nzembote. Mais Lutumba landa faire à Kumi nzembo faire à Yembi. A Yembi ça ka ba grand. A pesa nzembo ni ka pas ba grand. La musique à Congo ba bango. Musique ya Congo d'abord ils a voix après guitare na mélodie yango moni ba faux chanteur ba ko ba privilégier autotune pour etcha bango pour passer ba faux chanteur so faire que la son sande musique congolaise en ordre so rappeler ka ba chanteur ba zonga en ordre musique ka les aki muta longo na kikoso aina tinel ba sa quartier après ko ça la tester mais le ngombe comme mama galo tina chambre na bango maman ka maman orchestre parce que Moutabo Bobeng est bon. Dès que tu es bon chanteur, c'est un DJ, c'est un animateur, c'est un MC. C'est une musique qui a joué animé. C'est un chanteur, c'est un grand chanteur, c'est un bon chanteur. Pour moi, c'était bon chanteur. C'était bon chanteur. Depuis qu'il y a un bon chanteur. C'est Billy, bon chanteur, c'est Billy. Bon chanteur bazali o bako pesa kaninga imbaki na studio ndenga koyembela ngo na live pour un grand chanteur eza muto ko s'adapter na ba style ya musique tout ya monde faire na Côte d'Ivoire ayimba tout cheza na zouk ayimba ngona reggae ayimba na coupé décalé ayimba na style ya afrobeat ya ba Nigeria après koyimba ngona originalité na mais quand ta dimension on a tout ça divertissement et couleur à musique tous les sons et musique il y a mode mais to trapper en to moderniser en to mignon la façon de faire nga beto mona ke bato ça bazali au moins bata ngana sambe yo moto ye di bata rap bazali so to ko bata ba fobi to mona koto mbulo yo soki na zimbongo tena kokota danzela mubuze mbulo yo soki na zimbongo tena ko sente yo na nkoe mbongo ezalata matiti nabuka na bala sheri nazongisa ta mokili sima na bala ya tanasi na voyage na kata mbongo ijasa pe mboko kotika mwasi te okokuta ba okosima moto mawa agoma kobima na popolimo imaole o agoma komone na bajiva badepite toutes les couleurs à musique ça soye koto kuta banse boloko bambangwa ntilo pesa la kapona marathon te peut-être aza kobanga to pe azo kimena salopa Kelvin Skoi nazana ngali kukumate monoko nanga ezangi maloba nazangi moya ko plaider pour justice eza patient oh naleli Kelvin na plere koi okomisi motema nanga takami oh ba carte go ezali mama Denise nyakeruwe mama Denise motema ya Fati Beton oh ba couleur à musique américaine ko ba sing again j'entends comme un gang donc en fait tout ça un divertissement à couleur à musique déjà les pas d'habiter musique lyrique et symphonique habitons déjà mwana ya Marie bana nkini ba ebi ay non loi rumba et je me suis peu à peu un prix de nage qui ne venait pas des cieux car je le laissais se blottir contre moi à zombie papa deux fois après ça batu homme acoustique tous les chanteurs babeta to babeta te ali batu des show must go on Yesu ne guluzu akuba papa bate belé mon na bango na bata autotune yango fait nga rêver c'est que musique à Congo musique congolaise comment la influence bato basa compétente parce que bato basa compétent faut pas zonga va défendre les couleurs de musique congolaise ou de musique africaine ba bon chanteur bazali mais lelo na Congo grand chanteur en exercice ça na succès azana makambo azana talent ils a réel pour succès ça éternité ils a fait rigola yango moni ba grand ba kokolo bato babika album en solo pourtant moni ba velo wa nibo mambika rumba etika na kata nzoto affaire ils a pas mbaté ils a pour la pembe donc il n'est pas dans la pose pour rappeler ba chanter ba son en ordre il faut que la bosser et ça te ga mutu monga bimika lelo maman grand chanteur té banana ko yebo na ko yemba o comme bon o comme grand o comme excellent chanteur
Donc ça va pour stimuler le travail. Voilà, mais par rapport à nos hommes, il y a des artistes qui peuvent promettre comme un grand chanteur. Oui, tu sais, ma zembe, ma bine affilée, ma miel de son. Vous avez un grand chanteur. Oh, José Kongolo Mibeko, la Lonvoule Kono, Kamia Betango Tongo. Il y a un mirage. Il y a un mirage, c'était bon chanteur. Mais il y a un sous en existé. La course à Zate. Tous les grands chanteurs en exercice faut impacter sur nos kilos. Nous on peut se lancer dans nous au salon. Octave va battre autotune yo yemba naturellement. Les différents imana ba te belo mo ba ganga autotune au salon mais les pas à l'axara batu de quoi ça capable ya ko yemba yango na ba live na ye. Ay ma musique on regarde moi la live na ye normal. Donc les padres azali génie. Faire à ça phénomène. Babima après un siècle. Il y a un temps où côté rumba na zongo arc-en-ciel bima. Et donc il ko lobake rumba ko tika vraiment na moto aza approprié ko tika na rumba. Kita wana ko zo mokumba ya kale ya wendo. T'as déjà fait ça jeune mais ayemba déjà na kata franc congolais. Mais ayemba pena bala costed. Où est benga faire satellite. Parce que contrôler bango tout. Vous comprenez? Pour satellite on contrôler tout de contrôle. Mais tout de contrôle, mon satellite est zaté. Il y a besoin que tout de contrôle est perdu par faire ce soir. Air Malaysia. Et bunga batu bunga tu ba monana. Mais satellite c'est de quoi. Le plan va faire ça liko bikolo. Ya mukolo yeme. Papa. Ya ba mukolo ebelo nya ko sana bana miki. Et moi la muka ko sana mukolo lo. Te mukolo afanda le gile ki atelemi na ko mona. Koto zo ngo kinde feke ça kenda mona kenda fanda pa zongi. Miaka nkale. Bon chanteur baza ba pousse la musique congolaise di bosso ba vibrator baza na bango. Voilà, Gouvernement Gaulois tout sur la Scoma Ramadani volume 2 parce que l'artiste est toujours en studio, Azat toujours dans le studio mais quand même déjà tout le monde a eu des surprises à Soleil Wanga mais déjà tout le monde a une émission oh lelo Gibson Butukondo la lobby soki lelo yo ba benginga na projet dynastie na ko hésiter ko tata 10 minutes te na ko ki mamango fona ko ta projet ba je t'aime Sirive mogolo ya libala Mama fragile mogolo toko bala nae Toko evite ba So faire yema na nze mona libala Gibson ko ngelengite Mama ke voix dazibergi munya makwela Papa fina rebe mutena ya makwe Invité d'honneur la biso Mo pawa kozanga te Papa der piro mam Le père a déjà bêta sur Aïman a 2 albums dans le quartier la terre. Aïebi banani bazalaka ba grand chanteur na kata quartier na ba bon chanteur, na ba danseur. Netiye bazoka danseur. Tant que tu binda bazoka danser yi azota abiso. Bazoka danser mutaka na Eric Tuti. Ayaka na comme danseur, so ba c'est talaka faire. Ne faire abin ayemba kabinaka, copier faire, ils sont copier faire na côté, ya mabe. Ya mona za ka chanteur, côté mabete. Je ne sais pas si je suis un peu de temps. Je ne sais pas si je suis un peu de temps. Je ne sais pas si je suis un peu de temps. Je ne sais pas si je suis un peu de temps. Je ne sais pas si je suis un peu de temps. Je ne sais pas si je suis un peu de temps. Je ne sais pas si je suis un peu de temps. Vous comprenez? Il y a un moment où il y a une dynastie. Tu fongoli sur le Japon. Mukolo idée, n'aille pas côté n'y a reçu sa idée naïe. Beaucoup reçu sa idée à faire des temps qu'il y a si vous pensez. Ok. Le quoi ça même à penser n'est pas souka. Azu vient mélange. Vient mélange à yema na bana ok. Papa le tout matin à kufa mutayema ba génération va faire mutayema va faire faire. Faire avec la créativité de façon bateau ba marquer. On va savoir ba chanteur. Azu déjà tout le monde nani. Soleil Wanga ba benga roi. La présence de ba benga roi pour na koyemba pour na kobinate. Roi soleil. Si vous faites que vous avez un déco, il y a Wingé. Toujours nous laisse représenter Wingé musique à 4x4 au fait à Zalaka Kuna. Tant qu'on a une maison mère, à Bengi Bandeko, à Zalaka Bango na maison mère. Quel est le qui est Gitoko? Donc, on va ça fait battre les choses pour faire et vous me comptez le patrimoine immatériel, Moutala, tant que ça fait faire. Toujours Kendina. Tu n'as pas.
nzela za mulai surtout bato bazo le ba message ya bien ce sont des bons donc ba peut porter un plus la dynastie baza la bienvenue est-ce que ba mo ya flatterie peut ezati ba propos ya flatterie les flatteurs na ben na kaka na yana zo les flatteurs dépend de celui qui l'écoute hein ma bête donc il écoute besoin de sambela de flatter ben zamba yo so ma boto ba somo ce sont moto flatter na ndenge pe ya bien na toute sincérité OK c'est ça ma bête mais je ne pense pas bazo flatter faire bazo ba de vérité tant mon niveau na so montana ka menga bi na ngo bi te faire ça grand chanteur ana ba preuve ça la pas ça ka ba preuve tisigo faire orchestre les orchestres patrimoine na y bien côté donc pour la mission dynastie ils ont projet faire tout petit canon makanisi après to pe ya mu kon tombolo ko kapi et comme na suka to e ba ndenge ni akomema yango mais na moni akomema ngo kitoko voilà mais d'un côté par rapport à projet on est évolué pe papa voilà mais du coup vers par rapport au projet de Nestlé Romo Kene apparemment on dirait histoire il y a vie à faire histoire il y a carrière professionnelle à faire mais sur le moto ebi goto utaki te goto zo kende roye baté faire gola ebi goto utaki ebi pe goto zo kende donc c'est tout à fait normal d'inesser bala na pena parcours surtout il y a vie na parcours musical il y a faire donc c'est tout à fait normal et bala na fait mais bala ni kitoko alinga na wenge 4x4 abeta na wenge maison mère abeta na quartier la terre ayima na vie na biso ayembe la vie na biso nani vie lutumba rumbe ko tala patrimoine na ta charge wana ayema na franc congolais azana dogo bengisa moto o amoni ke azo correspondre na idée de c'est surtout banzembo fe bala na pe na mongongo ya moto faire azo passer voilà mais les lots grand lokola ba vena biso madilu système ba pepe calé et ba vieux wana nyoso wana est-ce que les lots na ko interpréter bango lora to chano faire mon pandi na ko interpréter azate ya tikanga na voile ya tikanga na boloko mokilo motikela nga système banda okende bakamuji bakoma komonela leki na yo Jésus de nuance bango bazala vivre bandima faire grand chanteur kim kesa benga faire grand chanteur papa ou maman reconnaît que je Hervé Ferregola Jésus de nuance tu avais raison l'artiste maintenant attendez mon papa soit maman bokena mabine no a reconnaître mudusu danseur mais faire rigolo état que chanteur tu avais raison l'artiste faire tout papa le tumba dans la place à bana to ba legi papa le tumba répondre faire a combien de apprécier c'est ça la place à Nicolo yebisanga ina la pesa ba tu buya ko interpréter ba tu kitoko faire betik lipanda oka ba tu na quantité moi ça pepe kala ba kufa biso la kanimi na moni pepe kalé so na fungo na moni faire OK on a vu ce grand chanteur il faut comme on a niveau pour interpréter mutu l'air musu soupé ko lega mukolo nzembo OK grand chanteur azana na makasi donc faut za makasi côté interprétation on appelle makasi côté création on a la grand donc il faut que ça ba grandeur wana faire bien bien té aibi ko ma danger té akomara danger té faire que na ba octave o ba misem so ba luga autotune mais faire ça là naturellement so fandi na bakolo okoma pe mukolo vous comprenez so fait na bakolo okoma pe mukolo donc ba ko interpréter ma dilu lelo pour les gars faire ça té yo so moni chanter ko pour total ba mise musu mungongo ezika chanter n'est pas crier ba mama ko bossa so ganga so yemba té lelo ba mise belé o mona ba ganga ba succès ça des faux chanteurs et belé déjà koyemba faut en apema koyemba faut en mungongo papa tant ba bengi chanteur il faut en belle voix belle voix ça rater ça le roi ya faire quand mungongo ça ngome komisa ngo belle mungongo ça ngo komisa kitoko mais so mungongo ça ngo komi ko ganga oza na maîtrise mungongo no moko te soko gangi na denzembo eziki oza grand chanteur oza faux chanteur donc to classe ko ta ba bon pour to gelo mawa to check classement mawa to check classement mawa tu toujours taliga to gelo mawa to choko ta ba bon mais on mérite ta kizala bonté nzembo no moko ko interpréter on mérite paiement nzembo no moko mais faire so yo ka nzembo na ba concert on dit ba kisi sous dose lenga en fait faire ça la musique le roi veut ko wime na ngozo ko makasi yango na ba chanter faut ça ba chef d'œuvre ko ça ba nzembo tele ko ko milinga likaya faire ça na ba ligne on ya ba grand on ba ça ba nzembo le roi ba boule ba nzembo le roi ba testament bokono na kozongela maloba ya boule binemi ba pensinga poison lwambona sala fiere wapi binemi ba lelo na o senti que fait malage tonga yebo yemba na matanga ya papa le tumboka na yemba nzembo ka ninga yemba grand chanteur so je fais na mbango anti lobeza la gapona ka ninga yemba
bongo zanango lwemba nzembo wana kofi a tiango na quartier latin ba faux chanter ba bima jou wana na fikine chanter to le moko kate kama faire ndé Saga na mukolo lobo mutaye mo susu grand chanteur pe le seul chanteur ya wenge na orchestre ba susu a imposer bango style faire tangi nga chanteur wa longo na orchestre mo ko imposer wenge style azalate est-ce qu'on fait que soit longo vraiment wenge ba ça les marquis ayi na banzemba wenge pa banzemba les marquis bo yembango grand ba kokoti ba ko ta pharmacie comme ça mutu ndeke tongo hukulu uzokoma ndeke tongo mutokoma ndeke za banaka mimo kompanaka te bamba yo moto zalaki mosumba una pharmacie huku hukule. Merci. Voilà Gouverneur Goloa, déjà en regardant la carrière plus professionnelle à faire Gola comme na banda ba wenge à 4x4 banda maison mère si côté la parcours na on peut dire les carrière ça positif des autres qui n'est pas positivement parlant to lo babongo mais ko yo kan ndeko na biso yo robo oya ko sala ba propos moko ko lo bageno les en adage mo ba lo ba répondre imbécile par ici mais silence ça ba tout nous ba gouverner ko ba mériter to répondre bangote déjà muto ba lo tina bala un enfant de la rue wana yo oui azana éducation ta tangate tangina nga ba classe na bango azala soldat de tangina nga ba tona yi aza mona bakota ba kan ya kota mitendi so ba tongo ba rebelle ba koti ya sala camarade na ba ka dogo akoyi ba camarade na bango mi bengi soldat tangina nga division na yi tangina nga ba tona yi ya bota mina gicha sa comment faire que so tu viens la kamina pour aller na musée bon mon dans sens c'est après c'est mutu mino sika bongo ana na pa ma ya brosse na Pepsi soda mudala pa ma brosse na Pepsi soda est-ce nga vraiment na fana répondre mudasa versatile ya mauvais goût ba français lo ba ezanga ba compliment d'objet direct ezanga ba adjectif oui bon muda fa na bande le côté lo ba français correct mbele na ko fanda tena o répondre ba analphabète ya mauvais goût loyer un hérésie ya mauvais goût un vrai bouffon. Alors bah maman je me dis faire ça maïta na podium na yé mukoni yo maïta faire na podium na yé maïta na Côte d'Ivoire tala niveau faire comme ça que moi Moussa na Côte d'Ivoire mais mukoni yo comme ça faire moi Moussa ata mi ça faire comme moi Moussa na impossible kwa ba ça kopa ku ya kumani mana ku twala ndeni ateka ya teka nyoso tu moi ba ça la kopa kumani mana kopa ku twala mais moi ba no mo na la forme moi mobali maza moi mobali te au moins tu as son moi mobile muta ko so mobile zaka moi si timbat ndena fana ko répondre bato monsieur te donc on répond imbécile par le silence quand ne ba ada journée lobaka donc na bilo musu to ko répondre te donc botika moi amukie asima moto bokola kozika ndako sani aoyeba merci apparemment ndenge makambo ape komo kemwa mystique on réseau généralisé ba tutu ba projet dynastie akangi sele akangi biliki to na biko so zibila obeta bit boyo bosana te ke bango nde bazanga toucher faire toucher ba ta dynastie fo ba chaoka ona muto toucher te pour ça toucher kuna bato sa ba mpiaka so toucher kuna basali ban Toronto na ba Québec mpiaka so toucher kuna kimaki kakelo ko ezate mutana makambo zana les affaires mutana ora ezana les affaires mais c'est le plus stable mais c'est le plus véridique na Congo azala mythomane te ayemi nde bakosa raté azana na babone fictif te abiselo na mythomane on sait le sala ko imigo après ndombolo ko imigo c'est le wana wenza minzimba peut-être maman sakana ba selo ka fa ne ka boy mo mutu mo boy ah moi francochère mo boy ne ka no sakana selo francochère oui là on a tort répondre bato misute donc tout sauter évoluer d'autres choses. Voilà, gouverneur Gaulois, je crois que oui presque à la souka déjà. Mais le groupe c'est un message mon Gaulois parce que il y a pas seulement Mambo Côte d'Ivoire, mais ça na maman événement aux la Gaulois aux stade des martyrs. Ils ont plein plus qualité. Faire ça na ba fanatique bazali ba Gaulois bazaka na ba habitant ya wem kungana ba Gaulois na ba gladiateur frontière souka. Na ba melement la bonne musique ba ko faire et puis ba ko ya concert ya Mokwantombolo. To bengi bango 2023 on n'est pas dans le date na mwana jour mobilisation la sensibilisation ils à haut niveau. Donc tous les Gaulois s'abonner à ma page officielle il y a artistes tous les Gaulois s'abonner
na chaîne YouTube ya Frère Gola total la carte rose to memanga na million de vies au salaire to continuer toujours pour streamer Frère Gola somma Frère Gola le 21 ils ont sous challenge il y a mois oyoyo mois août côté mois août le 21 tous les Gaulois et Gaulois somma octobre tous les Gaulois et Gaulois somma dynastie pour atteindre objectif na biso ndeto ko somma ndeto dans la détermination to kamusa mokilo yo to pesa Frère Gola linzanza pour mériter plus que disque d'or faire voler l'or donc on appelle si motre bato batalinga plus 243 89 54 36 918 aux yeux soleil modi mutasala la défense et sécurité ça là qui lavage à sec doux mais il y a une vérité ou une douleur c'est que mon lit mon so ngé qui na kufa qui na désordre na pesi mbote yani kainga la mon invisible na ko bossa na kate ko pesa mbote mingi na max ka kese focus millionnaire en euro na pesi mbote na godi wa net banzuzi o yanga na ko bossa na kate ko pesa ga mauvais Jani Sita Chunga Putu Banga Mutu les gourous du temple na pesi mbote na ko bossa na kate ko pesa mauvais Dikiba mana TGV na pesi mbote mauvais la difumu ko dia aloste pesa la mère Arlette mfumu mbote ko talanga ma jolie côté na pesi mbote ko talanga Sabrina Pindi Mondoi o yanga na pesi mbote ako tala gouverner ko na pesi mbote na bato azali bele boss ko voma mboni 5 étoiles moteur maman Florence Lubaki depuis Genève na pesi mbote ako tala gouverner ko na pesi mbote na ya dada mbaba na le patriarche na pesi mbote Oxni Lumene OR na pesi Martin Masinda Elamba ya Elamba na pesi mbote na mama Isabelle Konku motema ya papa Achille Goma Kita Carbone mauvais Arma Centreville Koko ya Liège na pesi mbote na wo bo santé mauvais Safoi na pesi mbote na wo bo santé ko pesa ka mbote na Alain Mwanda l'homme aux cheveux blancs la pression mbote na ko bo santé Silvo Wechi l'homme aux barbes blanches na pression mbote pesa na mbote ya lo boko mbenga akotala kuvile ko na pesi mbote na bato aza ebele batali kuvile ko loki douleur peno kufa mais là j'avais le soko kufi molimo ne paiement à désordre voilà c'était là gouverneur gaulois je crois déjà tolobaka la voix autorisée du côté à faire gola ndeka tolobaka ngo to sala ba mission toujours au milieu du village ezaki wana ndeko sololi tolobaka ngo le propos tenu langage que son auteur je crois gouverneur gaulois a parlé par rapport à attaquer comme Makina Marambo ça déjà projet dynastie et en même temps faire gola déjà le 5 octobre plutôt novembre déjà à Rosalawana na kati ya mboka ya Abidjan il pas par livrer concert mo bangé na concert ba ndeko Rosalawana ba ndeko ba la bonne musique ba ndeko ba la culture africaine ba Rosalawana pour na royo kapena la bonne musique par rapport à Mamle Tambolaka déjà merci au boss Gérard Simon depuis les ça merci à madame Karine Kololomboni merci à Romeo Mouchani Ozarana biso derrière la caméra et merci avait la biso trésor batanga merci à Chiringimbi et merci na bandeko nyos balingaka biso merci na bandeko nyos bazili bakwa kolanda biso de partout où vous êtes je crois que tozalaka au sepela na mosala tozalaka ba numéro zarawana comme la biso en privé ça sera vraiment plaisir à trop déjà merci à 100% polémique merci à Congo et KC News merci na bandeko nyos bazali bakwa kolanda biso to kabani biso na bino to mona avec un nouveau numéro d'ici là portez-vous bien bye bye